héritier watana betongo abwaka fali pa bwaki belo bobo snape no sapa to bwaki lo mobe awa fait rigole la pe regarde mon ezana moto musique faut que nane boy ngako nangane musique faut ngobe puis ben pena pa bwaka kala minute ngona linga ko bango so ba bwaki na nini biso mo zungi da skondi da hit parade totalement na premier na po ben pena pa za banze moi kitoko kabuya nda bwaka Karine Mokonzi benda sala ba couper décalé ni so featuring na kabuya na Karine Mokonzi ezandeni yebisa sko ba warrior se ba ni mango ba warrior ba votango po Karine Mokonzi na ndo beta featuring na warrior no so za po sa fa votango warrior no so za po sa fa ni mango na ngosko boya Karine Mokonzi azo bala ba retenir après li bala na dans featuring na beta yena kabuya mususu featuring na kabuya kabuya bat ba rapa fali poupa na Karine ba so la raté bat ba sentir ko featuring fali poupa so d'accord un featuring mais non yesa tikala ni dana ni na tikala ni dana poto akimani na poto. S'abonner massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Il va s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, ici quand notre vous allez. Chaîne à Kitoko Yango et s'abonner. Na RDC Ave Maria c'est Joao TV. RDC International. Bonne information sur les musiciens. RDC International. On continue à faire YouTube. YouTube. Tout le monde est basé sur YouTube. YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther Fraser pour l'unité. Nayo Mariam Batimou pour s'abonner. Yeah, this is your channel. We try to submit with the rest of the international. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Yann Yungu, les restes de l'éternel. Quand tu me sens là-bas, pour biso tu auras bateau et souka. Donc, c'est pour mon présence dans la portable, na bino ordinateur, télévision, na bino eza poto, mec un peu ko analyser moi marambo. Ezo les gars na niveau ya Congo RDC Kinshasa, boyebi biso to lokara na télévision, soki toza na sija koloba. So sija koloba ezate to rofanda totali pe bao balobaka ndenge bao sala, mais biso soki to yé to memela bino nde ba réponse na biyano na bino. Na bi ke bozo se poser des questions to monaki boye, to kutana ki boye, loko boye salemaki. Ba question na bino ngizanga ba réponse ne lelo to mec un peu ko développer ngona moko pe ya ba analyser o balobaka bien na kati ya Kinshasa awa tozana ye oyo déjà nazo panza plateau pour na opesa déjà mbote na mokola lelo boni Pepele santé très kitoko, merci na chaîne na biso kitoko, chaîne RDC Ave Maria. RDC Ave Maria, chaîne moi kitoko, chaîne nous a suivi. Merci na baboni na yo, merci na Kolo chaîne nani. Anastella madame Fatou. Mère na ngavema Anastella, tous les gars déjà. Donc la chaîne na biso chaîne à Palin. Donc ba yamba ba tout très kitoko, merci na pe mtoro ya mbanga. La question yo ba réponse na. Ba question nga ba réponse ya yo, merci beaucoup na ba chers téléspectateurs nyonso. Guijou Maëla mon vieux na ndenga ba Canada wana 001 donc bambote na yango soto lukio boy c'est parce que actualité est obligé bisoto lukayo boni non ba sangwa musique RDC ba sangwa musique RDC ezo ke très kitoko tout monde a innocent to bimisa lo comment boy héritier watana ba bimisani lelo bimisa désolé lelo la musique que non bien faire quoi na ba tout ça regarde moi fali pour bimisa clip ya nana ketchup ya nzembo embela moi la musique est indépendante ndenge to nga musique est indépendante ndenge to zinga ekendele mais apparemment bango ba musicien ba baraka biso ba chroniqueur ba to tchara ba moi pito pale mais to tu komona Koffi Olomide akufeli présence ya bandeko na misusu ba ya kité o to kotanga ba kombo wera yete jiba yete yo étant analysé rôle banen bon on a comprendre ba kan mangara wera yete jiba yete et l'autre ba bo sanobi fiston sai c'est aza pire parti ya Koffi Olomide fiston sai c'est pire parti ya Koffi Olomide est-ce que mon présence ya fiston sai c'est matanga Koffi Olomide atikalo yate na biso diembeli kaka jibe to diembeli kaka wera mais lo esala gibia déjà il y a un wera yaki a représenter Wenge Mobimba frère Patrice donc frère Patrice azé
ala ya wenge mutando pesa conseil na wenge mutando lo baboye o la access ko la sake batmusuna ba commentaire to mona pe ba atia ba lo ba ke ko follow mi de matanga nani ya papa o mbate ko follow mi de ka matanga tel boyete ko follow mi de salara boyete déjà un problème monter abisto royer la tondo lo ba même problème to ya to vendre tondo ça ngalo ne bika ka kiyo frère Patrice Nenga Kendaki déjà à représenter au clan Wenge Mobimba. Donc ça c'est tout au rôle de frère Patrice a senti que fiston c'est la pic petit. Il y a Kofolo Mide. Mais bon, tu n'as pas fiston c'est point à quitter. Maintenant je ba bebana. Nana éviter ce que tu n'as fait. C'est pour ça que JB peut ani botsa pour ba biso non surtout bizana musique. Kofolo Mide JB piano courir les karaté. Courir les karaté et moi mais on tient la matin. Ba pic petit les marques autorobique. Le mot y a ba théâtre y a 12h 13h. Petit nanga ojana mikolo très fort ba bifo ça des dames vraiment faut sentir ba bilo ngo zongi ninge zalande to sepela nango et à mode Denis nga ninga ba balinga vraiment faut sentir au monde donc ya balo ba baye bara ba retenir que ba tout na pe fiston ça pour na nina ye matanga ko follow mi dete. Vraiment on dirait moi plutôt pas les côtés trop na ba musicien ngo congolais to baté tout ça ba chroniqueur te pour na mon eza bango na bango to mona gi héritier wa ta bando na pe petit na ojana batu na pepe yaka na batu na pepe tina ngojeno mo pe mususu bo comprendre que botu na epege mususu botu na epes ko fiston c'est point na matanga ko follow mi dete botu na epe na yo pesa yo kana on vema yaka no vema botu na epe yo vanda na vema botu na epe siko toi na bala bana mikolo to bo akasiko fiston c'est point na matanga ko follow mi dete bakanga maka jibe wera lo bato bossa na siko ko follow mi dete pic petit nae fiston ça ay matanga te ko ça l'analyse Koya matanga en fait c'est trop dur que matanga na poto to ya awa na ndé ba musu banda est-ce que vraiment vous faire kaza akini fiston c'est ça dans kin maintenant c'est dit que piston peut-être ça na occupation moko soit si problème moko boye yango ezui que non peut-être tant wana poya matanga ça te ou soit ta commune déjà vient na chombo abengi to commune qui vient me connaître c'est tout et aka que non so mutaki kaka kotala mutu soit kufende la kisi bolingote tam so mutafani na kati boye ba ina bango te ba comprendre ça normal en fait déjà c'est l'amour déjà ba na bolingo présence c'est un problème te pour plaisir muta ata comme là c'est un message na téléphone là que non il y a eza bolingo moi ça on a quatre nae donc présence c'est le bailo tata na yo talo présence mususu que non na yo talo na lingi na ngate mais frère Patrice local ça représenter qui Wenge Mobimba clan Wenge et c'est le très kitoko au moins la théorie n'a pas représenter nga au senti que mjana micro na envier vraiment au senti que azongi biloko on na linga ba papier on télé mandenge batno so ba sepila na ngote mon na envie ya vraiment mon na neno mikolo zongi si so ne lengo to ibako jane za to envier so au tambulo senti litama au tambulo senti mais tout ça on y a pembe là ba pembe de dessin ngo bien bon monde c'est 400 bien te ba poto ba monate vraiment comprenez sont mais faut sentir que na memie na sentir que na nenga pe na lati to mo kendenge mo vraiment to vela wana te wala les actualité obligé surtout le belango mais ba musicien on de moi pito pas les a moi trop to mona qui héritier Watanabe wa zo mis album na e Kalaming te ami ange mi démon abandi promotion ngo kala et pas que date ya sorti na le 20 octobre si bitima te au monde fali pour papier ayo le 21 et c'est ça na boulantima pour contrecaler petit na été kenda bongo nga c'est parce que musique kende bongo héritier Watanabe tongo bois ka fali pa boaki belo bobo snapper no ça pas so boaki lo mobe awa faire rigolo après regarde mon ezana moto musique faut que na ne boy nga kona ngani musique faut ngove jibe mpena pa boaka Kalaming te ngona linga ko bango no so ba boaki na nini biso mo zungi da skondi da hit parade totalement na premier na po jibe mpena pa za banze moi kitoko elga banze moi bien au jibe mpena beta ka mesana ko beta so nzembo lokola ba tutaka tolote na mobali ya ba héritier Watanabe pa boaka nzembo na on comprend biso na musique zonga ndenge za ki matebi polémique zonga sana espèce de polémique biso linga ne ba bimisi bongo to mutala nde biso ba journaliste ndeza za polémique to tala msusu ujana leka oyo nana leka oyo asala ka biso musique plan na biso za polémique to te ba songi songi nyikolo bina filé félicitations à na Turquie ba ki concert ni ba sentir que concert montré kitoko concert mo trop kitoko bango moko bane ko leka ba télévision ba bité biso ko swana eza ba chroniqueur ba to biso mais mikolo bango moko siko ba komi ko kolisa polémique ngo to moni abeda chua mateli héritier na fait repodium mais
on dirait moi là moko sali melaki wana biloko mo ba parti tout le bada pour ça ba héritier watana bina Ferregola mona polémique mo boy tu comprends ba bango zong sanzembo héritier imba na Ferregola na studio ndeti Ferrando corriger héritier placement zo imba ba polémique mais ça qui bien ngalo na c'est héritier félicitations héritier pour a reconnaître ka yani Ferregola abenga ka chef tilelo a chef na biso abeda jo sur ki na 12 na yabeta Ferregola mais et le sala ki ke donc ba wenge za wenge 12 ekota te Ferregola zimbongo na ye akabelongo ba shege obambi mutu $1000 mais faire $1000 akabelongo ba shege ça qui Ferregola azali na makila ya wenge moi les manquement de respect par rapport à mes scènes abimé à Matia Pesombo mais photo ye bango lelo photo ye ba lo mo boy Ferregola na beda shu déjà banda ko sura depuis kala em so beda shu mataki na biloko mo boy ndetsa matana biloko mo ba 12 to matana lo mo ndetsi ya tima mi to matana mo mo ya poka Ferregola tellement mikolo pas dans la world tellement pe mikolo dans un système ya nini ya regarde moi à regarde ya taliga raté mikolo pas dans rumba trap ataliga te baba trapé azimbongo na motanga ngate na mutu atali ozali mbongo attrape mbongo attrape omoni faire atali mbongo attrape na woli mbongo attrape boete omoni rumba trap mbongo attrape komeka trap faire azimbongo wana bakabelo ba chéri tral ko $1000 kabelo ba chege na momo mais ouais ça va léser patron beau gosse boye petonga yaki o matapona mabike deux leaders bazana pas que deux leaders ba 3 leaders ils n'ont pas baksema sur na carte yo monter ils n'ont pas baksema 3 leaders o comprendre fait wana nyonso batali te mamo ningo zo kendele ngabeta faire mbongo attrape faire atali te premier mbongo faire longo liango mozona maboka kangi $1000 nyonso betanga akita kabelo eloko ndoko ngai to zasko boni basango ya mami de la presse très kitoko Karine Mokonzi Kalami tazobala ndoko na mso mwasa to kokufila nani mama na ye atokufila papa na ye tinala malgré nga kuna ibona retard ba tomba ba kunda déjà to kabola mawa donc o ezu ngape amuna ya kitete ngana ko ibona retard na téléphone te na bito na zo téléphone déjà na komila ye Karine Mokonzi azobala ba retenir après libala na dans featuring ngabeta yena kabuya mususu featuring na kabuya kabuyo bato ba pas fali poupa na Karine basola raté bato sentir ko featuring fali poupa so d'accord un featuring mais non yes atikala ni dana nini atikala ni dana poto akimani na poto na otika mususu eza kolongwa te bata longwa te babeta ka featuring na fali ya dozmat ya yene lo ni yusko diyo sala te ba kabuya nda bwaka Karine Mokonzi penda sala ba couper décaler ni so featuring na kabuya na Karine Mokonzi eza ndeni yebisa sko ba warrior se ba ni mango ba warrior ba votango po Karine Mokonzi na ndo beta featuring na warrior no sa pour ça fa votango warrior no sa pour ça fa ni mango na ngosko boyang vous comprenez eza bongo te yo ndolo ba question bo comprendre maman su bo sala ba question ba si bien ba sala musala ma bien ba chanter za bien wazoli ka mikolo na ba so do tiena ba MG 30 Karine te yo mo lo ba Karine te yo boyang point d'interrogation pour répondre à la commentaire yo boyango vedi mais moto mo sa musala ngona compte na bino peut sa réponse mais bango ba peut sa réponse ba mikolo ba balo ba Karine Kalami to ba boyana mo bani mais ba balana ya li jaloute mais babi marameza dia na déposer fille mo boy lobby daki o fait na aniv na success la aniv le gigabo yana nani ba photo ate ile gigabo tanga komboka sipoto chiti na bani te to zongisa bat balamba ba kufa kala omona mais ça ban de kuna so jani on senti que mikolo ma mnyo se vandi ya on samba bien ba to jana sili nzamba la museko to apesi mam na gauche tala siko mon vieux Louison mbata na kata South Africa c'est lukanga ba bakazika mdenga luka muna vedi manda lukina pale bose ba kemba mbosa kusala to sale ya luka to sale miso ba bakazate ba to sala ba yo est-ce que na to passer ma rapport to passer rapport na émission pour to pesa batu bo passer rapport na bino bo pesi batu compte rendu à rapport na émission mais ba muso bakazaka nde to ke ndabu boyo de mabokebe manga na ojana bokomiga baloba baloba. Merci beaucoup Didier Mpiana tonton Stema mère nanga Angie Soukari na kata France na sinzoaki moi papier wana esaki moi c'est bon habité tozo chité déjà moi ba remerciement plus parole de la remerciement na mutu tout masananga sasa ye madara ne rankine te adara rankine mutu mo ba kota guerre tilelo esi la raté guerre wana te bito longa ngo si to longa e masananga BCB jalel lino na peso yo balat yo bala biso
biso na to balite biso pe to bala rara to ko taper na kana o venanga ki mais vous avez marié marié na madame na sala sona mère moi ndezalara moi séparation mamboy papa tezalara bon et akindi na PCP bina fili ba ke ma concert na concert mo rebeta na Turquie allez dans les 23 concert a bina fili les 23 ba na Turquie wana batala artiste na bango mutazo imba banzembo kitoko artiste ovema na minute a paté ba jeune artiste vous comprenez batika bango polémique na sisi za polémique to ba ke jibe mpe na ye matanga te oui rançon na été et si batinda ki frère Patrice lokola ye wana ko représenter Wenge bat ba ye ba peke sai ko to petit ya ko follow mide akenda te mabeni ni wana c'est bon to kombena na suka émission na biso merci na ba ko zaki ko motema tous pepele ya mbetolo na pesi mbote otalo na ndabiso na musinga na ba to boka teka bongo mo boss mais c'est di pumba bangwana un grand merci à ça qui était derrière la caméra Isa bonga wa bino Gijou Maël mon boss tout ve no na ndinga ba Afrique du Sud na bossa bongo te Louison Mbata na kata South Africa second hand shop Roger les combattants Roger ML ya bino ya donc merci na ba soutien na bino ba appel na bino et ça la nga moi bien donc quant à moi je vous dis merci vous a toujours scotché branché dans ta chaîne RDC Ave Maria chérie yika piko ba yeba na ba yebi ote me okota na clan yeba eza makambo mama moni on se senga fo yika piko ba yebi ona oteme ni ngo bunda mo pe bokoti na besi ba mo yeba problème eza te ndimi biso ndima ba suggestion no so ndimi ngo kaka to continuer à le la papa chérie poza muto zo saba evre ya bien na kata Kinshasa donc merci.